Bonjour à tout le monde, bonjour chers internautes, bonjour chers youtubeurs. Merci de vous savoir nombreux pendant ces moments dans ces plateaux, dans votre chaîne, la chaîne qui vous met à l'aise, la chaîne qui vous accompagne. Pourquoi pas la chaîne qui vous réveille le matin, la chaîne qui vous apporte la bonne nouvelle. Et je sais que partout où vous êtes en train de nous suivre pendant ces moments, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus du tout. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes en train de faire le travail et vous informer, c'est notre cheval de bataille. Bafinga, Bafingate, mais nous sommes là. Tout le monde a droit à l'information. L'information, et l'équipe aux Alanambongo, aux Alanambongo, aux information. Mbongo awe okoma ba papier ya pamba kaka ndenge tolobaka olati veste mais veste yango mbongo ezate donc veste wana ekomi nango polo. Merci pour na bato nyonso bozolanda biso pendant ce moment. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je vais recevoir encore pour vous mon invité de marque pendant qu'on est en train déjà de le prendre. Voilà, c'est l'invité avec lequel nous allons devoir parler sur ce plateau. Je pense que vous l'avez déjà vu et vous avez vu ce visage. Ça ne sera pas la dernière fois que vous verrez ce visage. Alors, merci Ndanganzambe d'être venu. Bonjour. Bonjour. Très sérieux, les lots n'a évité. Zakanda et Zali. Kandate, mais Zaka attitude parce que tozoko kanisaka bandemi ka makambo yotambola mais kandate bon na kata makambo. Les lots tozana yo lisusu awa na plateau awa je pense ezali pona kolobela makambo oyo euti koleka fois passé. Je pense que vous avez ça la émission moko awa. Oui. Oui, alors c'est autour de l'émission wana makambo lobaki parce que toyambi au moins des appels. Batu ya sur oyo toko pesa même bakombo na bango awa qui nous ont écrit par rapport à makambo oyo lobaki. Il y a prophétie au sujet à Bakado. Oui. Ah voilà. Alors je pense qu'il y a un modèle Tokolobela. Alors en tant que Ndanganzambe, pourriez-vous commencer d'abord par la prière? Certainement, Tobondeli. Éternel Dieu, te péchons merci pour un moment favorable au péché biso. Il y a côté les Maliboso plateau, Pambola émission, Pambola moment favorable. De recommander moment nyoso, de collecter émission au Namabokuno. Zala Zambe, au copé Sabzo Soumayele, au défi sa Soubonia, au départ na bana auto basal na yo. Nyos to koloba, eba copé Soubomoy, na combo na Yesu Christo bon depuis tout le. Amen. Amen. Voilà, nous recevons pour vous encore ce qui encore, si vous pouvez vous présenter. C'est le prophète Richard Nimi. Le prophète Richard Nimi. Le prophète Richard Nimi. Voilà, le prophète Richard Nimi. Autrement dit, la machine de l'éternel. Voilà, la machine de l'éternel. Avec vous, la machine de l'éternel, la fois passée, Otaki Popesa et Sakoli Oyo, Olobaki, Nicolo Yabakado. Oui, papa journaliste. Et par ailleurs, vous avez montré aussi que Bapara Nyonsobake, pour un problème est concerné Bakado, parce que au travers il y a Bakado, Satanazo Salamsala, au travers vision Otaki Kozwa. Ok. Ah oui. Alors, les lots ici au Lissoso, parce que ils ont une réaction par rapport il y a prophétie Otaki Kopé sa fois passée. Ah bon? Oui. La première réaction nous viendra de Maman Wivine. Voilà. Maman Wivine nous a appelé depuis France. Maman Wivine nous a appelé depuis France. Alors, qu'elle nous a-t-elle dit? Maman Wivine alobi boye. Alobi papa, nalingaki botu nelangai epai ya prophète. Parce qu'il s'agit bien de vous. Yo mutopesaki et sakoliwana. Alobi totuna epai ya prophète. À vivre phénomène moko.
phénomène nini à vivre alobi bandaki kozala na mwana ya popi na kati ya ndako. Mwana ya popi wana c'était un cadeau que sa nièce avait donné à l'enfant, mwana na ye ya mwasi. Mais alors il s'est fait que tango nyonso soki bakomi 0 heure mwana ya popi wana soki kaka oyo ya ye mwana ya mwasi asutuki na pongi miso mbala moko ezalaka fixe na mwana popi wana okomona mwana akwei soit maladi ya ndeke soit akomi koganga kopousse penza bakri makasi. Alors quand elle a compris ça auti kozwa sikoyo mwana popi wana a déplacé ye atie na esika mosusu. Mais curieusement, à se rendre compte qu'après avoir déplacé mon poupée wana, azokende kokuta ye lisusu na kati ya cuisine. Oh, oui. Azokende kokuta ye na kati ya cuisine. Maintenant, elle est en train de se demander, moi la poupée ango a déplacé neni pour comme na kati ya cuisine. Il n'y a pas un chat dans la maison qui est en mususu, niao abandai ko sakana na ye de a déplacé jusque dans la cuisine. Maintenant, elle ne comprend pas par rapport à ça. Maintenant, elle est en train de poser la question à Salanini, si vous pouvez aussi l'aider avec des orientations ou soit avec des prières par rapport à Likamboana. Ça, c'est la première réaction par rapport à la prophétie. La deuxième prophétie et la deuxième réaction, je m'excuse, c'était Maman Feza. Ok. Nameka ko répondre par rapport de maman ba pêcher cadeau ya mwana popi nièce ba pêcher nièce na ye apesa cadeau et pas mwana et pas mwana après cadeau wana mwana to balali izo comme na ba 0 azo sutumuka mwana azo sutuka ka voilà na pongi voilà izo sutuki azo tala na kata azo tala na direction ezali mwana deuxièmement maman lobi kazu popi wana a déplacé la cuisine a déplacé popi wana lokola bombi ok lokola bombi place na garde-robe ba sapato ba biloko mususu eza kuna kuna mais curieusement azomona mwana popi wana na cuisine. Oh oui. Mais ndenge zaboye landa homme de Dieu tant tozali koloba makambo omoni nalobaki dernièrement soko yoke eloko oyo nzambe akomi koloba na basali na ye c'est que eloko wana eza déjà eloko ezosalema wuta ntango ya kala nzambe azalaki kozwaka basali na ye apesa bango bamessage mpona kokende kokebisa eyambo makambo eya tino lelo nzambe azali kosala parce qu'il est le même de ma commune ensemble zolo. Alors, dans déjà aux mona, maman wana, mwana popi wana et au sala bingimbola, na katanda. C'est pour vous dire que c'est tout un esprit. Ozo pour animer popi wana. Ozo pour animer popi wana. Il y a la force moko maléfique, il y a la oppression moko satanique. Ozo pour animer popi wana. Donc déjà les awana ndako mobimba ezali ya posséder l'esprit impie. Donc déjà les bazawa il faut batelema d'abord kolukana no lenge ya koluka protection ndako après baluka musana nzamba solo asala service na katanda to abenga biso to kozala semaine ma direct si ma kozomona popi wana. Est-ce que maman Wivine ne peut pas s'attaquer à sa nièce? Pourquoi? Oui, dans ce sens que yé muto asala ki cadeau ya mwana popi wana. Papa journaliste Bible zolo abitumba to nango. Za nzoto na makilate. Mais za bitumba bolim. Le problème qui est là, déjà ka oyo, eza déjà problème spirituel. Ndenge za wana so maman Wivine. So azola na biso. Je pense qu'Azo soit déjà maman précaution. En tout cas, vous avez la réponse, hein, maman Wivine. Vous avez la réponse. Le prophète est là. Azawana maman Wivine soki kaka a tellement attaqué nièce naïe a fumo di porte. A fumo di porte pourquoi bibelobi. Tozana bitumba ya makila na nzoto te. Mais toi la bitumba
n'a pas esprit méchant dans les lieux célestes, les domiciles, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. Ne pas combattre aux anangos. C'est-à-dire bitumba na bisa nzo na makilate. Za bitumba ya molimo. Donc maman nenga zawana, il faut atteler la prière. Pour être déjà esprit de opérer na kati na ndaku na ye. Et deuxièmement, ce qui a qualité parce que moi na wana déjà a ciblé dans le monde de ténèbres. Ba ciblé déjà moi na wana pour te ba sala eta msuba loki ba lokaye ba pese kindoki soit ba luka ba sacrifier. Donc ce qui a qualité moi na kobeba na sorcellerie soit moi na akokipe kokupa mort simiti pandenge zo bimela kende ngwana akope kopamuka pa ko ina kata moto akope kopamuka tota msake ko ya place à courant place à danger. Ce sont des esprits où il y a des esprits méchants où il y a pour la communauté automatiquement na kata kufa. Deuxièmement nenga zawa na kombe mabitumo na zote pour soka bandi ko swana nani esinaye pour temunene fungwami. Lana témoignage oyo na mboka matali tuzali na pasteur moko na communauté na biso pasteur Titi. Pasteur Titi na mboka matali ali moko pasteur na biso ya paroisse matali bande ko bayi matali za papa molabino. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Pasteur Titi azalaki na ba intercesseur mo na kata église na yesu. Mais parmi les intercesseurs au dans l'église na ye, il y avait des sorciers na kata ba intercesseur wana. Bandokimi bale bazatu wana. So pasteur wana nzoka ne des sorciers wana baluki pasteur Titi pendant 25 ans. Baluki bazoyer pendant 25 ans bazoaka été. Alors comment ils ont fait? Un jour bakota qui retraite na bandoki wana na ba intercesseur oya bando. Bakoti jeune so ezalo pa lelo nkola suku ba ofomula. Maman mukamlo ebi ke papa uti mabondeli. Ali akolia bitabi azui lisaka mowa bitabe ake kotike la ina permanence place ba intercesseur bazalaki ba sorcier mi bale wana bazui bitabe wana sani bali yango ya bitaba pasteur donc tellement que pasteur ma mukamlo bengiye papa na tikelo bitabe na permanence et papa frère tel pasteur na ces jeunes donc pour récupérer bitabe na eux nous au kande ba intercesseur wana bandoki basani balie bitabe. So pasteur na siliki mabe abandi ko beta bana wana bambata ba intercesseur na bandoki abeta bango abeta papa ni ne salimaka nzo kandeta mazo beta bango porte moko monene fungwa maki. Porte moko monene fungwa maki na monde des esprits. Alors ba beti bango pasteur alalaki na kanda na bango na butu bandoki wana ba intercesseur bake ba récupérer image à pasteur do elongi à pasteur ba lati elongi à pasteur bakende pa mamukam ali partenaire munene na kata église ko soutenir ministère makasi bake ko fina mamukam lali na mona na mobali na ye so bandoki wana ba lati elongi à pasteur bazo fina mamukam. So mamukam na kata vision amo le loga pasteur danaka pasteur batambone pendant 25 ans azomona pasteur bazo finaye ya mnebe za bana nzambe bene bible zolo baketango za ya kanda kolingate osumuka et puis kolingate butu esali eyindela yo na sakanda tala pasteur oyo ne salemi mamukam basuka zo ganga na kata ndoto. Pasteur ndo kitikanga mobali la muki na medo tala ba sendo selolek e ko beta mwasa la musi mwasa ezani nazo mona pasteur afinanga mobali ya tika ba biloko te papa na moni penda dadi vraiment zo finanga zo ba cho na zo boma dadi ala ndoki so lanelo ke salema pa mamukam mamone salim lokola samedi dimanche na tongo kiliteti mamuka église plein partout église monene yomo yebi paroisse na yebite so yebi paroisse na biso mère oza na matati. Alors na kiliti boye ba adoration esalemi ba louange esalemi so ekomi na moment bayamba ba pasteur po aleka po ateya
papa pasteur a télémikani ya bande ko alléluia amen oui maman mukamba longwa na kit akenda ko coller pasteur na cravate abenda pasteur tina se ko eza pasteur tina mabele simba ndoke pasteur ndoke bato nini pasteur wa ko bomanga na butu ba église bouja église ningana sans discernement pasteur aloba na yebelo ozandoki talaka sans discernement talaka pasteur basali 25 ans papa nini pasteur dans mamoni tengwana bino nzambo ko milenga tina niveau te pasteur akoti mabondeli il y a une semaine mokola dimanche ate ko amata suna cher tango kaka pasteur abandi ko sima micro à lobby nzambe so abandi ko frapper ba frère wana abandi ko frère tozozika pasteur so kaka bimika maloba bamba mona bazozika tozozika tokufie papa pas d'auto tubela et là on est ko salema babi papa tolukaka yo pendant 25 ans votre tozwa yo batinda biso mission pembe na yo ya ona osenga na basanza ba porte ko la ngai basala nzambo ozala kakeba na bato oyo bazalaka pembe na bino surtout bana oyo bootya na baresponsabilité na badepartement balobi ke papa neto abotolaki bandoki mission toyelaki awa ezali ya koboma yo po batindaki biso so toluki yo pendant 25 ans mwana nzambo diable to bandoki bakoluko pendant 30 ans bakoluko pendant 50 ans nde eloko linayebisa mwana nzambe ekozala bituma moko etelemelaki yo na 2024 ozotraverse 2025 ya kotika priere te bandoki balali pongi te c'est bien olongi okufi te olongi mais baproblème esili te satan mpe alemi yo te bandoki mpe balemi yo te alors qu'est-ce qui est arrivé ntango batubeli ndenge wana sikoyo baya koconfesse ke papa biso nde ntango osilikaki biso na monde na biso tomonaki tala porte monene efungwamaki alors ntango tomonaki nde toya korécupere elongi na yo tolati yo nde nazali kosenga na bana nzambe oloti ndoto moko mabe mpona moto oloti ndoto moko mabe mpona mosala ya nzambe zwana notata ya kodiscerne ndoto wana zwana notata ya koprie mpona ndoto wana parce que bamoment faiblesse ezalaka où on peut récupérer elongi ya mosala na mpe basala oyo bakokosala alors vraiment mama ndenge aza wana amema bitumbo na nzoto te esengeli abandana kobunda ngo na kati ya bapriere na kati ya bapriere atika kutu nyesi ne wana dernièrement soki akoya na kado mosusu nde akozwa yango abwaki yango nde azongiseli ye. Merci vraiment beaucoup, homme de Dieu. Vous avez pris tout le temps, il y a pour expliquer. Mais je crois que les réaction sous il fallait n'attendre pour Bango Mokope Bazolanda, pour comprendre que vraiment leur suggestion nous sont parvenus. Mais Nalingi na Lobelailo Komoko au Lobelailo Komoko na explication aussi à pasteur. Olobi bana nzambe ceux qui bozozwa ba vision ba révélation sur les hommes de Dieu, sur les pasteurs, il faut bon discerner et comme akapé na moment ya faiblesse, donc aux encourager ba nzambe baza la kati ya faiblesse. Non, na encourager te les moments ya faiblesse ezalaka. O même Yesu pas na moment ya faiblesse. Moment faiblesse à Jésus Christ qui moment que na kobona Gethsemane. Jésus Christ na kobona Gethsemane. Kuna na Gethsemane ba lakisiye vidéo film ya croix ya écoulous mais la Bible dit que les autres et bangaki Jésus a dit 100% homme 100% Dieu les autres bangaki et là nous avons un moment moko ya faiblesse alors ange auti likola ye ko sani aye ko fortifier Christ aye ko fortifier aye akate Jésus a peut ko banga. Si quoi pour la pasteur wana comment tu diriges l'église pendant 25 ans 25 ans vraiment bon yo moko pasteur ko senga tabi so molimo te oyeba quand même batuni ozali kotia na kati ya ozali kotia vraiment na kati ya ba département landanga yi papa journaliste tikana bisayo ezana musala nzambe moko te nzamba koki ko pesa vision
sans que Nzambe apesa yo emonise to apesa nguya. Eza na makambo Nzamba permetaka papa. Même soki Yesu ye moko. Comment ça avant de juger pasteur ou bien on va dire comme pasteur wana to ba ne pas ye moko mokonzi Yesu. Par na sentir à Yesu Christ. Élément zalaki. Judas zalaki. C'est pour vous dire que place nyonso bana Nzambe bazalaka. Ennemi azalaka te. OK. Pourquoi? Parce que Bible zo ko lo baboye bana Nzambe bakendaki liboso Nzambe. Mais Satan zalaki ni alanda ki bango. Voilà. Yo kasi ke bamona ki Satan masekene ba non. Satan landa ki ba Satan ayaka ndeni. Alukola bato ba esprit faible. OK. Après ça a s'incarner. À côté kuna s'incarner pour ça pour opérer. OK. Donc même dans nos églises il y a des sorciers. Même dans nos églises il y a des magiciens. Il y a des occultes, des satanistes. OK. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Merci beaucoup. Mais en réalité parce que la est ensemble. Merci. Mais il y a aussi d'autres combats où Nzambe a permis que bando qui bazala au milieu ou bien la carte ceinture. Il y a pasteur. Parce que bando qui va poser la paix instrument, il y a programme sur l'ensemble. Merci. Maintenant il y a moi ensemble sous et quand on a mutu moko abundisa kayo parce que tant que tu as mon kilo ne pensez pas que Satan profite. Satan kokufa le loté, Satan peut disparaître le loté. Tino ba kokangaye Bache na prison quand le Christ a régné pendant 1000 ans. Ne ba kokanga Satan, ba kocha na prison na ba démon. La démon a pendant 1000 ans à cause de la prison mais après 1000 ans ba osani ba corrélation les tous. Merci. Ba corrélation ya cause la combat. Nene ta yo que il arrive des fois na kati bana Nzambe Satan ça na mais et l'autre il faut pas tous attacher. Pour bien si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Merci beaucoup. On devait nayoki olingi sikoyo ok de kosimba eschatologie, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de parler aujourd'hui sur la réaction. Donc nous avons ouvert ce plateau juste pour les réactions par rapport à un message Oyo Outaki Koke sa fois passée. Voilà. Alors le deuxième message nous a été écrit par Maman Feza. Oui, Maman Feza Caroline du Nord. En Caroline du Nord. Maman Feza à Lobi Boye. Papa prophète. Biso tozabatu ya catholique, tosambela kana biso na église catholique. Mais pour la makambo oyo lobi ke bana na biso ba fêter Noël te. Oh Noël les alliés nango ba fête ya Dieu soleil biso to d'accord te. Alors à komela ki biso et comme nous sommes l'église au milieu du village, biso te mutu tokopé sa réponse. Quand les gens nous écrivent et qu'ils ont besoin il y a concerné tokopé ça ils sont concernés sur les plateaux pour que Yemoko a Kendeko éclairer lanterne où ils allaient. Alors c'est la raison pour laquelle nous vous avons fait encore venir sur ces plateaux pour que vous puissiez répondre. Alors, Maman Feza, na Caroline du Nord, à Lobi, Toza Église catholique depuis très longtemps. Comment au Kopekisa, Banana Bisoba fêter Noël? D'abord, le Maman Caroline Ali Musanga. Maman Feza. Maman Feza, voilà, merci. Maman Feza Ali Musanga, catholique et Ali Bible na bisote. Catholique et Ali parole de Dieu, ils allaient règle la conduite chrétienne. Les catholiques, ils allaient moko ya ma église, na lina loba mabe pour l'église catholique, mais na lina loba boye, prophète Richard a péki ça qui fêter Noël. Mais prophète Richard a péki ça qui fêter le 25 décembre. N'a péki ça qui fêter Noël. Pourquoi? Parce que Noël, ils allaient d'abord Jésus-Christ n'a Emmanuel. Donc pour fêter peut-être la naissance de Jésus-Christ, n'a pas noté. Mais n'a pas naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 décembre. Okay. Donc le 25 décembre, n'a pas fêter. Va fêter le 25 décembre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a calendrier.